Janvier, tala bando koksaki mbula, ozwi kado te. A janvier, Miriam, wapi kado atindeli yo. Tala kutu ozokima, mama ya mapa. A janvier, soko yokelanga. Janvier, tala situation ozopase. Wapi Miriam, wapi batu, babombela kyo bakado. Baza wapi. Les news, kado ni na pesi yo. Aposte yo, ko poste, apostaka yo, po page nezosenga, aposte. Me kado, mama ya mapa, azoluka yo. Ofuta nyongo, ko bosa na pete, mwasi na yo defaki fufu. Bakopo mine, ko bosa na te. A janvier, pasi. Pasi janvier. Nandimaki te, yo, okolanda nzela mabe, nandimaki te. Mawa janvier, a janvier. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoïrique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, foko yeba, ndenge zali boye. Janvier, soki, ayoka, toli na pesa ye. Na kanisa lelo, aza na situation te. Janvier, soka yoke la conscience na ye mokope, ndaza na situation oyote. Bandeko, foko yeba ke. Janvier, makambu nyonso asala, ne bandeli. Asala na conscience na ete, na volonté na ete, afinga Karine Mokonzi, a dérouté pour na Karine Mokonzi. Mais comme mekaki, azako mona toujours passe. Na pese conseil, ye mokokutu, aloba nanga makambo bele, kazo tika, aloba nangi bele. Mais, janvier, bakosie na batu, na bolingo oyo, Miriam Mokonzi zwaki coup de foudre na janvier, alobi janvier kalatoko ya poto, janvier monaki yango ya sire, janvier akomo beta tour na aéroport, azo kanisaki, ndenge bazo bongisa aéroport, bazo bongisa pona ye. Janvier asala makambu oyo bino moko bomona, aloba makambu oyo ayebi même pas mutuna makolo ni na libumu. Janvier aloba, me koloba azako loba, azako souffrir kaka. Nga papa robo munazo bakisa te, bozonga na ba image, chaque fois azako loba azo konda. Chaque fois azako loba azo konda. Kokonda azo kola azo bakisa mape 10 ans, 10 ans, 10 ans. Janvier komaki tina 90 ans. Heureusement makambo kitaki. Yango lelo a récupéré même elongi ya bato 40 ans. Mais akomaki na 90 ans. Janvier akoma kolala na parking. Parking yango pe yango mute bomelaki libala. Ba filma ye tango abimaka po akende pise. Ba tindela Miriam Mokonzi. Miriam alobi awa na kozwa nini. Aza kokonda akomi na 90 ans. Alors eloko etikalaki na tia motema yango kutu vomie biki ou bien cré. Yango wana makambo ebeba. Mais janvier misu azomona kaka te. Kaka ya Miriam, ya Miriam. Akatiki biye koya. Eya te. Akanisaki bakode koya ezalaki na $20 ekomo kita. Tango azala na Karine Mokonzi ezalaki biya mobimba 100. Tango mosusu kuta leki likolo na bilamba na o Karine akobaki na o bato bakopesa. Mais tango alongwaki ekomaki 0. Nanga kutu 100 o na tinda po na ya sala likamboe. Lelo akoma koloba nanga boss naza na nyongono na yebi. Te janvier oza na nyongo nanga te. Zwa yango na kabela yo, na mutema moko, na kabela yo, na kukulinga te, oza na nyongo nanga. Ekozala bien te. Ekozala bien te, ekozala bien te. Considera kango ke na pesa kiyo, considera ngo ke oza na nyongo te, na mute. Esala kanga pasi janvier tango na mona kobo. Na esala kanga pasi. Na tali ndengo longwa, pa ya Christelle Kabeya. Kuno longwa. Otikala kozoba mbata ya Christelle Kabeya na kosakana te. Ozako memaka asaki omona na te.
baye ko présenter au moins 2 jours na les Kardashiens tango ebandaki po balakisaki baza na mutu me simba te oya sikoyo pa ya Karine Mokonzi nana yebaki teki yo oza neti député nana za komona teki lokola mutu sa bonga nana za komona teki kombona janvier yo janvier date critique omona kango te tango mbongo ya batu esili na décembre mais lelo janvier okomi janvier à date critique il y a mois critique il y a anniversaire critique aux yeux ta cadoté fokima mama ya map fokima 4 kopo ya fufu mama na mwasi no adefaki na ibi pete sokso futi courant na mai bon wana na compte famille à janvier Myriam Mokonzi aza wapi wesh aza wapi bon ye moko pe aza na banyongo na kofuta ndako pe kala te balimba botola po nyongo za matata fa futa po soki babotoli akokende wapi na foyer place ezate po na bato oyo baza na nationalité ayaya na sami pe place ezate bazela confirmer sila vaut mieux a continuer kofuta ndako mais janvier yo sikoyo okosuka wapi janvier opesa soso kombo janvier wesh soki wush ou bien janvier nini bon janvier nayebi kombo opesa te mais je crois que janvier soki okozala kaka boye na ngambu wana zala sir okolela lokola likelele okolela penza lokola likelele okokoma janvier likelele nga papa robo nasukisi na ngai ya janvier joyeux anniversaire de toutes les façons 100 wana ozwa liaka ngo ndamu na chaque anniversaire mpo nga na kobakisila te bon nayebi te ntango mosusu un jour na kobakisila yo soki ozongeli kazaka na yo olata ciao nde batampo ezoderange bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo Maman na tapo coach Gisnon aussi ça. Yokatoli. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Oza su a tobungi. Na kobima na porte. Kobima na porte. Te na porte te kombangu te. Bolimo maniana. Bolimo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.